Mbote na bino bande kozanga mama Ariette Kilungu Shembo ezui nazo souhaiter bino ba bonne fête de bonne année 2020 na ba bonne na nga nyonso pe na ba mi abonné te bakokota na souhaiter bango bino moko bozala kawana so bomoni ke tozala mwa elubu to chaka manzungu na kisibino sikana buka bilanga na ngai do tozala likamba bilanga ndenge na ko eskana buka kama tembele na ngai mwa pondu na ngai pote na lambela ata soki tozala na poto ba ya mwasi ko croiser maboko te poto lo bake tozala na poto na kosala eloko te yo bana okaka ko kosomba ka biloko na ba shop et pas ba chinois zalaka pa soko soko na partie na parcelle a muke osombi ata ba po bomoni ba po oyo bomoni na lima tembele na kati ba po oyo ta ba po oyo bomoni ndenge za matembele musu eza na pondu musonga neza na pondu nazo saka muke o na lona potro na loni mingi te pona bomoni ba pondu ezo denda botala kote kuna bozo ba pondu ndenge ezo denda na mupepe eza na sa mabele te pote mabele onga na fandi na Australie ata soko loni eloko baya mwasi baya mobali ebimaka nango te il faut to suma mabele ya bango ba travailler nde otie na bapo oloni turo kutunga na loni mingi te po nazaki na mwa problème moya sa bilenge ezalaki te mais mi bimeli yango moko po emesana na mabele wana donc soki ye soki ata na sali bilanga te mi bimelaka yo kozala parisien te kaka okende kosombelaka kokotisaka bachinois mbongo kokotisaka batekolo mosusu mbongo tanke ozata na parcelle na nsima tolongo na bato baza na appartement oyo bafanaka na baappartement wana quand même baza na appartement baza likolo ya étage bomoni nga naza na mwaka mwa terrain na nga na nsima awa nazwaka nasombi mabele ndenge na mboka na biso mabele na biso eza lokola ya Kinshasa te oloni kaka boye eza lokola ya Congo te oloni kaka bomoni matembele eza na bapo wana omoni bapo po ninga linga kolona na bapo baya mwasi nalakisa bino bapo yango bien ndenge kolona na bapo po na nini ndenge kolona na bapo po na ata soki na bimi po eza ndako na ngai te par exemple soki eza ndako na ote soko obimi na ndako wana olingi ke okende kofutela ndako mususu olotika ngo na sa mabele ya bato na ndako ya bato net biso na Australia wa moi malili ekausaka bilanga soki ekausi bilanga nyonso ata soki na bimi na ndako nalingi ndako oyo te ndenge okende ndako mususu baya mwasi nyonso matembele na po nakomema obele bapo na ngai wana nakotisi na mutuka na ngai esika nazokende kofana na memi ekosesa nga su na bilanga deuxième tour boso comprendre eza nango easy eza facile yo kofandaka te na poto ke nafandika na poto nyonso esalemaka na machine bilamba basokolaka na machine korepase na machine biloko nyonso na machine soko olandi yango yaya okosala eloko moko te eza te soki moto asali bilanga namonaka bato mosusu bamoni ke baninga baosala mwa bilanga na bango na poto bazolaki bauta mboka non ce n'est pas dire à ça bauta mboka yo oza nani tamsu yonde pire utaka mboka ngaka nga bilanga te nakoka o bilango na sale eza kutu ya normalité bozomona eza na kati ya bapo eza easy botalo na tila na mabele kuna eza nga mwa muke ata mupaya ye na okobukila atanga mona okobuka so ino kiposa na koti na bilanga na buki talo eza na po wana soki ebimi mwa mingi na okobuka omoni mtine na loni yango na po bozomona na zolo yango na bapo omoni na loni pondu na po mususu yango na matembele mususu yango na po mo ezaki makasi omoni ndenge ekabusi yango yango nde nazosopela mai siko na poko yango wana donc ekosunga yo ata na famille ata bakazeni no bacousine baye kotala bakosepela mwa malamu balia mpenza baya mwasi nakolakisa bino nde nakobuka pondo mokolo mosusu ndenge mpe nakomema na tuti yango na liboka bomona kofana na poto ezali synonyme teke yo okoki kosala eloko te nyonso mashine ekosalela yo donc eza nango na ntina ngai manzaki ekobeba nakolo na pondu te manzaki ekobeba ya mwasi nini ko tamsiyo ndo uta mpenza na frontière mpenza ya village oyo baninga basalaka neti biso boye tozosala touta mboka te mais tozosala mpona toyebi ke na mboka na biso tolingaka pondu ana mboka na biso eza cher bachinois baotia biso cher soki nazwi mwa nzete na nga bapondu nazwi mwa nzete na nga matembele esili nabuki na nga tolela famille oyo nazala mingi ta koloba nalingi te kolakisa bino ke il faut koyebaka kosala activité na maboko na yo moko eza eloko nyonso te kaka machine eloko nyonso te kaka machine eloko nyonso na ya pete babukelo matembele ozwi basinga na yo mpo okoki kolona oluki esika batekaka bapo na bamagasin ata na batombola biso tobinga basekenen bapo etondana oluki kuna osombi yo popo otuni ngai mama Ariette soki ozalaka mabele ezalaka ya ndenge nini bolonaka nango nakolakisa o magasin esika batekaka mabele okei kosomba oloni mwa matamba na yo omoni matamba na sele tijone boy fona tyango mabele ifona tyango mabele po changer couleur matamba bota ndenge ko mwa mulai na kosanga ta yanga kolia libo tala ponango boni po ya oya matamba wa mulayo
yango wana. Donc nakozanga ta kolia ngai te, nakozanga te on a que dépenser mbongo oza lopango monene soko soko ka kolona te soba ba po ya mwasi soba ba po lona matembele soko soma ndaku te ide malamu lona soba ba po chia matembele na ba po mukola ta ko bimana ndaku no ozo bimana matembele na yo surtout comme na saison ya sama lokola biso sama ezalaka bien eza chitoko utapo ndungu ezolena na sala fier nango te na la kisabaninga nga ba ya mwasi te il faut la kisabino bokota kota bomi abonné par Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko masolo eza wow bokota kota bomi abonné mapa duka mwa pona yo luka mabele tia lona matembelo na mwa ngai dongo dongo esalaka pe bien. See you, bye.